Bandeko a clashé to a expliqué. Bandeko a lobby to a bwakeli mbwakela. Bandeko oiza polémique to polémique te. A lobeli nani. A gangeli nani. A bwakeli nani. Bandeko na bando beta wana po to belo mona ba mission belo mona ho ba lati bilamba ya kitoko ya cher tant basali ba orchestre ba komo signer ba contrat biso to zaka bana misala to lataka déjà bien po soko su même ba clip po basala to batayi bana misala na biso tant to ayi bana misala tala yango mona ke bilamba nde to ndo lata to ayi très Versace Dolce T. Tout le monde peut se permettre comme des garçons Versace Dolce T biso to ndo lata ngo na za na boy mona musala wera na beta ngo déjà batebele bazo batebele balati yango na retard biloko bando beta pe biloko banzele abeti nelo kanzele mbote ba papa ba mama bandeko mbote ba rando na ba randonnette mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bébé mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko wata soka lobili kambu en tout cas modèle et sonaka foyoka kaka pezalaka moi différent nayebi te soki bozo comprendre nga bandeko okokotambola na yo na butu ntango magorodo bazolela na butu na baafrike ozoyeba ke magorodo mpo oyokaka na yo makelele ya bagorodo me sikoyo likelele soko agangi to likelele soko oyoki mongongo na ye en tout cas okomona yango modèle wata alobelaka sorte ya likelele alors boyoki bien wata modèle alobi bien bamusicien mosusu ntango bazalaki baboyi baza kolata bilamba ya basi mpe babanda kolata biloko ezanga tokokobenga yango te ezanga ntina me bino moko bolukela yango soki bokotia yango na classement nini me bandeko soki totali malamu wata vraiment alobeli nani mpo nakende mosika te nga namoni azobwakela yango le king eske wata aza na likambo na le king to azobwakela yango nani nandimi te Fabregas nandimi te Fere Gola parce que bango bauta ndako moko bauta esika moko po azoloba ngo mpe na plire hier alobi boye biso alobi kaka ngai te malobi biso tobanda kolata bakombo deja ntango wana bango bon kote kuna mpe alobeli moto moko te malobeli ebele en bref azolobela bata groupe nini akokolobela kaka mpo na ngai quartier latin na BG bon chic bon genre epai ya Jibe Piana me bandeko wata alobeli nani alobeli groupe nini alobeli bamusicien ya boziana
ya Félix Wazekwa, ya Karmapa, ya Viva la Musique, to alobeli ba musicien nini. Surtout libanga na ye azobwaka ngo na nani. Nani azali Mangetela po wata abamba ye libanga. Po na ndimi te wata akobamba libanga na manga mobesu. To akobamba libanga na nzete. Bon, na nzete ekozala pe possible. Nayebi te po le grand mopao ayemba. Soko moni moto azobambo mabanga, yeba azomona yo nzete. Oyo eza koseka te, eza kolela. Koma obamba libanga na nzete? Non. Nandimi te wane ya libanga. En tout cas, na mutabanda ko tuna ye. Madame oya kokaka eloko te. Mais afulama kitoko poalala na la baronne, avanda na la baronne pendant plus de 7 mois. Alors, faut kaka ba main noire bazala nsima na ye to bato oyo babambaka mabanga na nzete fo bazala kaka nsima na ye. Bon, nalobi te wata abambi libanga na nzete. Nalobi pe te aza main noire po wata alobi ye asololaka na nkolo. Alors, nga na babutu ntango yalalaka nazalaka te. En plus, bato basololaka na nkolo. En tout cas, namonaka ndenge kojuge bango te, po nga nazalaki te, po naloba eza ya solo to lokuta. Eloko nayebi ngai nde banda na botama. Tina mokola lelo, nanu nasolola na nkolo te. Bien sûr, nasambelaka. Natindaka prière nanga. Ata mikolo yo nabeti pe ba prière. Bien sûr, nazalaka na ba prière nanga. Nakoko beta ya 3 ans. Nakoki nanga pe ko prier te, mais prière wana ezo fonctionner. Pa ya nkolo bien sûr, pa ya mutu mosusu te. Po mutu moko te akela ngai à part nkolo. Mais bon, awa ezali kombo ya kokotisa ya nkolo te, po kombo ya nkolo batangaka ngo pamba pamba te. Me likelele tokokotanga. To musicien na biso wata tokokotanga. Abambi nani libanga? Alobeli nani? Aza na problème na nani? Ye atumbolaka te. Ye azali généré. Ye akabaka. Ye azali nani? Nkolo. Mokili oyo ezali penza elengi. Nakosi bandeko. Mokili eza elengi te. Bovandaki na bino, surtout na poto. Boyoka likelele kala. Bon, boyoki pe likelele te, boyoki wata. Likelele pona boyoka ngo, eza pasi. Mungongo na ye, eyoka na pampamba te. Bokoyoka na bino bakri ya magorodo, ya balion. Mais likelele, en tout cas, eya pasi. Bongo, tanto tambolaka boye. Okokende même na bopitali nyonso. Psychiatrie. Ata mutu bakanga ye ba chaîne. Po mona zwa libanga abamba na nzete.
En tout cas, ezalaka passe, bien sûr, esalamaka. Mais bon, eloko ya kitoko, oya biso, azali musicien, Yazawat, aza déjà ata na signe moko te po akende bamba libanga na nzete. Mangetela, c'est possible, ata Zawat, akoko bwaka libanga na mangetela, pourquoi pas? Nana zaka na posa ya kofiba ata manga te. Bandeko, na lobi mabe, rien du tout. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour à la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss de boss Yanni Amayadache, donc Maxime Tolo Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai, ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tebe mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a na rosa insaote. Donc na ko le katisa na napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour à la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana,
chaîne na kitoko ya boss na biso JP Kiama ta ay boss de boss ya nyama ya danger donc ba samta longola zaki bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Combat Congolais TV vraiment. Maman la zana chaîne na kitoko ya boss na biso JP Kiama ta ay boss de boss ya nyama ya danger donc ba samta longola zaki bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.